RDC, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Naebi Keboza, Ebele liboso ya poste téléviseur Nabino, Pona Kolanda magazine Bonda Ekolo Oezali, seul magazine d'actualité et puis Sarabino ba information ya Kitoko et Kambami epa ya Yemoko le DG valable Alain Dewa. Tofongoli édition na biso ya mokolo ya Léona élément oyo boye baki na conseil des ministres président Félix Tshisekedi azako condamné regard coupable des complices ya force régionale liboso ya bagissement ya Rwanda na M23 tolanda commentaire ya Alain Dewa. Mwana Congo boye bake le président de la République Mwanamboka Félix Tshisekedi a toujours critiqué l'attitude de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est et Asena Mokuse du fait que baza ba complice ya komona ba mobulu oyo Rwanda na M23 baza kosala et surtout que baboyi contre la procédure ya kotika mando kipe ya cantonnement ya koyeba ezake ezamba ya libosote le chef de l'État a critiqué sévèrement force régionale oyo la juillet toyebi que la interview oyo asalaka la porte-parole na ye Félix Tshisekedi abetsaka mbonda ya kolobake eza confondite ya kokondane force régionale pe ya kosenga départ na bango ya kolanda ndenge masolo eza kotambola esengeli mandat ya force régionale esila na septembre mais na sommet ya suka ya SADC oyo esalemaki na Luanda Félix Tshisekedi awuti kozwa ba garantie ya déploiement ya force ya région d'ici le 30 septembre oyo yango ekoki koya avant po na départ ya force régionale attaque option wana eza vraiment soutenité et pas ya ba chef d'état ya EAC toyebite soki ekosenga ko conduire mise en place moko na ba stratégie ya coordination entre ba force yo so mibale biso tobetisika kambonda. Fondation Les Rebâtisseurs organisaki mobange na marche de santé samedi 19 août pe ba profiter ki ko inaugurer bureau na bango ya sika Benjamin Kilunga azalaki kuna. Ndeko ya Congo ebele abatu o boza komona balati pembe lokola banzelu bakomata na lola bokotuna nga banani nyonso oyo ezali bana ya Fondation Les Rebâtisseurs bana ya Changu asangani pour la kosala marche de santé débat elongo na yeboko le président fondateur ya Fondation Les Rebâtisseurs Papa Changutope, ainsi le Kabamba, les samouraïs du changement. Batabolaki boulevard Lumumba, débat, Bazuru Tumokali, ti, Bakei na kaje sakomi, oyo, bakate, oko selerango ba la Changu. E bongo, tango bakoma ki la kaje sakomi, ni melangan de kolangai, sepela ki mingi po, ezaki marche moko ki toko la cadre idéologie, mingi, ya Fondation Les Rebâtisseurs. Kaka la journée yango, ezalaki be aussi profitable, pour la ouverture, il y a un bureau ainsi qu'à la Fondation Les Rebâtisseurs. Nengegaka, boza komona. Bana Changu ba comprendre idéologie à Fondation Les Rebâtisseurs boye bake ba adhésion pe et salema ki po ba yebike kuna ba formation ndenge oyo et salema gapo o comme autonome o lo wala via ve kabela ngai ve na kokate et pas la biso ba baki matebele ezanga Thompson yo moko oye ba ko se prendre en charge lokola azalaka papa Changu a message ko vivre la bana Changu kitoko avec impact de l'idéologie bido moko boyo ka les samouraïs du changement ndenge avec ça Kimbonda. Après on va kosala pour que on atteindre yango. Mais ceux qui ont eu beaucoup de bonheur te sera ligne ko la sanini, on ko travailler pas jamais pour que on palpe yango na maboko. Yango rebâtisseur yé on a conformé d'abord au mieba. On se découvrir batala na yo. Ceux qui ont se découvrir ne kozwa makanisi oyo kopesa yo oyo pona swanini oyo koki kosala esali kitoko ndekolanga libela ngai esukaki wala te ebongo troisième mi-temps depa na espace Facebook na mokali kolia komela yebake taba moko eliamaki na kwanga mongwele moko na pipila kubweta kitoko awapi ba initiative boye il faut oser kaka les samouraïs du changement tope papa Changu tope ainsi no kabamba
biso mbonda ekolo tofuli eboka koso papa nzambe amona yo pe abatelo mingi ya koleka yango tobeteli yo kaka mbonda yo mutu oza na posa basalela yo reportage ya kafu ya mariage ya conférence to mpe ya baaktivité ya ndenge na ndenge yaka na mbonda ekolo agence mpo bango bazosala mosala kitoko avec professionnalisme. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Fondation Jonathan Sangou Bazako organisé sortie officielle na bango avec un parti idéologie bozwana nos spots publicitaires oyo. Mama papa bana matete yoka sango Quinoise quinoa. Bana ya matete ana vitamine bana lokoro ba jeune fille ba papa ba maman. Oui, la Fondation Jonathan Sangou vous invite à prendre part aux manifestations organisées en marge de sa sortie officielle ce samedi 2 septembre 2023 de 8h juste à 11h juste, marche de santé, de sensibilisation et d'adhésion massif. Et le dimanche 3 septembre 2023 de 15h à 18h, grande cérémonie de sortie officielle avec les invités et toutes les autorités. Nous vous appelons à venir vous adhérer massivement pour renforcer les capacités aux personnes vivant en situation difficile, les enfants et jeunes en particulier. Jeunes, okoki kozala maçon, architecte, informaticien, tout ce que vous êtes. Boya ebele boya na Fondation Jonathan Sangou. Ba solution nyonso o boza nango besoin. Ba o sisa ba classe bazala bandako misala te nyonso eza wana. Surtout to appelle ba maquillage, to ba make-up, coiffure, makambutu. Ya kana Fondation Sangou ebengi bino za na pona formation. To ya ba jeune fille, to bengi ba jeune fille, ba papa, ba maman. eloko bozalaki kozela yango yo. Koma to benga Fondation Jonathan Sangou na 097 82 76 398 pour participer à la cérémonie de sortie officielle. Quartier Ngufu numéro 28D, commune Yamatete. Référence Église Héritage des Vainqueurs. Bienvenue à tous. Na religion Boyebake, méga convention des jeunes bifles dénommée comme au temps de la jeunesse avec thème croître en Christ et Kobanda mardi 22 ti vendredi 25 août Tolanda élément Oyo. Et Salema avec un partenaire idéologie Botunanga Nini, département ya jeunesse ya église ambassadeur pour Christ en collaboration na génération passée Bazak organisé méga convention ya ba jeune bifle dénommé comme du temps de la jeunesse avec comme thème croître en Christ. Méga convention Oyo et Kobanda mokolo ya mardi 22 ti mokolo ya vendredi 25 août de 13h à 17h. Avec comme orateur
Haute révérend Moussere Bova Séverin oyo azali représentant légal ya église, pasteur Sera Isa Moucheni Sim Blanche naba orateur Mususu. Bokotu nanga soki église ezwami wapi? Ezwami bongo na numéro 86 avenue Njoko, quartier Ngapani na commune ya Kimbonte Mikondo. Bajen boya ebele parce que milulu oyo ekosalema kitoko avec impact na idéologie yango biso awa to beteli bango kambunda. Yo mutoza na posa okoma journaliste professionnel oyeba ko filmer, oyeba ko sala ba montage vidéo yaka na centre de formation média indépendant bako former yo avec impact na idéologie. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Le journalisme, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Fondateur et fondation les amis de Silouvangi, Fabrice Silouvangi, azalaki invité na église Siloé kuna na route Mokali Tolanda, Wilfried Samba azalaki kuna. Fabrice Silouvangi oyo azali fondateur ya fondation les amis de Silouvangi azalaki invité na commune ya Njili na Asbel ne Congo kuna alakisaki bango lolenge nini maponami ekosalema ayaki kosukisa na église Siloé epai ya pasteur Jean Blaise Makinu oyo abengisaki ba leader nyonso ya mokali oyo bazali ko postuler na députation nationale pe provinciale lokola ye azalaka mwana ya mokali ya Tongo, Fabrice Silouvangi a se présentaki kuna masolo yango elekaki kitoko avec un partenaire idéologique comme thème Mokali doit changer basambelaki elongo pe nyonso elekaki malamu boyo kandenge mwana mboka Fabrice Silouvangi abetisaki mbonda liboso ya caméra na biso. Non, ce n'est pas une structure, c'est une prière. Vous savez, Nambile Tozanango, Batu, Baza trop archaïque. Batu comme il pèse à mingi na bassesse. Quand même l'homme de Dieu, Jean Blaise Makinu, je salue en passant que le Dieu a pas une vision à Zouaki, on a prié, on a kimbatseke, on a Mokali en particulier. Parce que quand on dit que nous sommes à Mokali, les gens considèrent comme Mokali, nous sommes dans un village ou dans un jungle. Boyende ezalaka bana Kimbanteke bana Mokali leader na bino ya solo yeyo mwana mboka Fabrice Silouvangi ye akosaka te azalaka toujours présent na makambo oyo etali Mokali pe Kimbanteke en particulier boko bana kosala ye confiance parce que ye aza vraiment lobeli na bino yango biso awa to beteli kambonda pupupu elle-même aussi bana Mokali bazwa conscience bapesa biso confiance maponami ezoya quand nous sommes des candidats potentiels de ces contrées, na moment porté va voter biso pour tout le changement na oyokoya. Papa Tiangu, les samouraïs du changement, Instino Kabamba, aza incomparable na ba arti ya générosité na Tiangu, Tolanda elema ya Alain Dewa. Kolangai, Kolinga district na yo, commune na yo, to esiko vandaka, ezalaka acte ya générosité oh, mingi bae baka ba valeur nangote, mais botala awa, les samouraïs du changement, Instino Kabamba président fondateur, ya fondation les rebâtisseurs, baki sera papa Changu, aza kosala musala kitoko, atambolaka mingi tellement que yo lokola oyebaka ke Changu esika la boulevard Lumumba, ye ayebi tina kasi ndenge ezalaka. Yango na cas de générosité, à mon avis que bah usager la route Mokali, bah comment qu'on souffrir pour ma boulou et l'équipe trop dans la wana yemoko,
andimi koza charge nango azoki babeni ya zelo babeni ya mabanga aya kokunda libulu oyo balobaki libulu oyo bamituka ebalukaka na esika oyo mais tellement ke ye aza mwana ntango ya ntongo azwi responsabilité nango akundi yango kitoko kaka ndenge bazomona babeni ezokita awa bino moko boyoka ndenge bana ntangu babetisaki mbonda liboso ya kamera na biso po banda 2018 lelo libulu ya bato bazobukana awa bamama kobukana bajeune kobukana bamoto ezosala mpenza awa bakilibisi moyene na sepeli lokola na moni les rebâtisseurs na yango na tant que membre ya fondation les rebâtisseurs tozali vraiment na initiative oyo ya malamu lelo ya koya kosala musala na nzela oyo ya mokali na avenue Ifili bisika oyo yo libulu ebukanaki munene pendant longtemps nde tozaki ba initiative lolenge nini tokoki koya kokunda libulu oyo mutu akosayote mwana changu tala les samouraïs du changement yeyo Papa Changu ainsi le Kabamba, le président fondateur, ya fondation le rebâtisseur, na musala kitoko o azali kosala. Et bon on a la pongi ya keba, bako sayote, tala nani okopesa confiance biso. Ekoinda mokolo ya dimanche 3 septembre na terrain municipal ya Masina pour Mama Gigi Senga akobeta mobange na concert ba invité ekozala Mama Flor Mbemba, Pasteur Cédric Lusinga, Mama Ida Bayela kozanga te pokuna Jésus Christ na Saint-Esprit bakozala. Quinoises et quinois, bien-aimés dans les seigneurs, Mama Gigi Senga vous invite à un grand concert évangélique, c'est dimanche 3 septembre à 15 h au stade municipal de Massina. Nous voici, Toye, Toyena Tchango pour adorer le Seigneur. Vous savez, la Bible dit, le ténèbre règne. La mort semble contrôler les vues. La difficulté semble nous maîtriser. Mais je sais une chose. Jésus-Christ est la vraie source de vie. Thème, Jésus-Christ est la source de vie. Ate sika molile yaki, tango toza kotombola bendele la Yesu. Lumière ezakoya, vie ezakokota. Venez nombreux, louer et adorer les dieux de toute gloire. Droit d'entrée, 0 francs congolais. Zambe ya pambola bino makasi. Production signée Église Mairie. Fondation Dostine Ditobe elongo na yemoko Mama Dostine Ditobe na Papa Vita Mampuya Marcel basalaki geste ya bonté na clinique La Candeur na limité Tolanda Wilfried Samba azalaki kuna. Ndeko ya Congo, tango toyebisaka bino ke mon amba ezalaka boko ya Mama Dostine Ditobe mingi bochaka tembe botala ye oyo tellement azaka mama social à travers Fondation Dostine Ditobe amesana kosala makambo ya kitoko pe ya nkamwa na mokola sabedi bokotuna ngai nini depa Mama Dostine Ditobe elongola keke batu o batambolaka na ye elongola kaka fondation pe na mwana mboka Vita Mampuya Marcel oyo azali candidat conseiller communal ya limité bakendaki kovisite clinique La Candeur oyo ezalaka na limité kaka pola kosunga bango de manière que bazwa bakisi na ba matériel kosunga bango de manière que baza kobela bakoka kobikisa bakitoko Mama Dostine elongola Papa Vita Mampuya Marcel bakotaki kuna bayambaki bango kitoko kaka ndenge bozali komona na ye moko directeur général. Pas la première, la dernière fois, mais je passerai quand même comme d'habitude pour chercher ça de soutenir en cas de besoin. Merci. Non seulement le bien qu'on leur fait et parfois les difficultés que nous avons ici, mais en tout cas, Dieu vous a inspiré et nous vous remercions très sincèrement. Et vous souhaitons beaucoup de chance dans votre carrière politique. Tellement que
bolingo wana esepelizaki directeur général ya la Kander elongo ba minganga ebele batambisaki ye na kati ya hôpital mobimba de manière que a visiter hôpital amona ba maladie po et permettre ye mbala ya sima aela bango lusu biloko ya mingi koleka kaka nde bozali komona akote hôpital aza kosolola bana oyo bazali kobela azali kosolola elongo na bandeko oyo bazali maladi kutu botaluka bandeko oyo mibale moko azali policier pe moko militaire mais bazoka ba choc loka ba blessé de guerre ba konda la hôpital depuis kala bino moko ba kande nini ba leli liboso ya caméra ya mbonda ekolo tout a biso papier que l'examen fona sala moza 130 $ ba Sénégal à part opération aza na son du ba sala opération ba sena na 650 $ ba bâti aza pe na santé na bassin awa donc pas celui qui nous sert à la ba sona ba sona atende mobile la balle. Asa policier, lieutenant, hein? D'accord. Et vraiment, monsieur Azaki. Quand on sait que la police va être monsieur, tu vas sur l'État. Va sur le sur 4 ans. Et souka qu'il sous-souanate, a continué à kotambola paix, a communié na batutu bazaki na kati hôpital wana de manière que bolingo wana ezala kitoko. Yango na kati ya bolingo wana médecin général de l'hôpital wana a kontaki na bureau na ye avant d'ici na kisi oyo le président Félix Tshilombo avant d'aka tango ayi ko visiter pe hôpital oyo avec impact na idéologie ezali kitoko biso mbonda ekolo tozalaki wana bino moko bomona ndenge elekali kitoko ya boye ezala te yo mutu oyebi ke osungaka ambwate bapa madosi jitobe na ya papa vita mapuya Marcel de manière que masolo ya bino ekende kitoko yango tobekise boka mbonda pe bana moamba basepeli mais ça aussi problème biso tozo ya ko assister bino ça oza na carte tokotanga carte na yo. Donc, tournoi Instino Kabamba Oyo ezalaki organisé na Fondation Les Rebâtisseurs et Silaki dimanche 20 août na Thérèse Wabanza kuna na Mokali Benjamin Kilunga azalaki kuna. Ndeko ya Congo tango toyebisaka bino ke zamba na zamba ezaka na nyama nango pe ebale na mbisi nango bochaka tembe boyeba ke Changu ezali bongo ya papa Changu les samouraïs du changement mwana mboka Instino Kabamba président fondateur ya Fondation Les Rebâtisseurs oyo aza kosala makambo banda Changu ebanda nanu esalema te boko tuna ngai nini boyeba ke bana Changu bango moko ba confirmé pe ba pesi comme papa Changu po ba monique ba nyonso ba pona ata moko te asali makambo na niveau na ye pe mingi na cadre ya Fondation Les Rebâtisseurs ya koyeba ezake tolakisaka bino mikolo eleki mobagela championnat oyo Fondation Les Rebâtisseurs ebimisaki na kombo championnat Instino Kabamba boyeba ke championnat wana ebandaki kitoko pe esili avec impact na idéologie kaka ndenge aprometaka bana ya Changu championnat wana esangisaki bakomini nyonso te ya Changu babetaki bamatch na Thérèse Wabanza pe na terrain Masamba ya Njili nyonso elekaki kitoko ebongo mokolo dimanche mwana Congo amame boyebake ezalaki nde suka na finale kaka ndenge aprometaki ke akotika badiscipline misusu te me boyebake avant finale ya football ebetama bamama nzango babetaki kitoko batu be bamoto basali bacourse na bango avec impact na idéologie ebongo ekoma na finale ya match boyebake bana Njili nde barécupere coupe wana po bakelaki le jeune talent na tir obi kaka ndenge bozomona na baimage Ndeko ya Congo boyebake tellement journée wana zaki journée moko mouvementé musique ebetisama kila ba ambiance ya ndenge na ndenge na ebele ya batu oyo bozali komona basuka kila kopesa ba trophée ya ndenge na ndenge na ba participants nyonso tu bamama ya nzango bazwi ba enveloppe bazwi ba médaille bazwi pe ba diplôme de mérite na bango kaka ndenge moko na bato ya moto pe bazwi nyonso me bakisela bango lisusu na ba casque po basalaka musala bango kitoko ebongo ntango oyepa bato babetaki match ndeko na ngai eyebake le premier azwi kado moko ya kitoko coupe oyo bomoni atomboli ya esengo koleka pe na enveloppe ya 1,500,000 francs congolais le deuxième pe asepeli kitoko po azwi pe enveloppe na ye ya 1 million de francs congolais troisième na quatrième 750,000 à 500,000 ebongo tous les participants
moto na moto azoi cagnotte na ye ya 250 000 francs congolais kaka ndenge les samouraïs du changement Papa Tchangu ainsi le Kabamba le président fondateur ya fondation les rebaptisés ndenge aprometaki na suka ya masolo nyonso bino moko boyo kanenge abetsaki mbonda liboso ya kamera ya mbonda ekolo magazine d'actualité mingi tobandaki na calme tosilisi na calme les 8 équipes oyo baparticipaki bango tout babénéficier na quelque chose malgré le premier a bénéficié na 1 500 000 et puis le dernier a joui 250 000 na promettre bango que na kozonga d'ici fin septembre pour na kolancer jeu de la Tchangu bazui déjà moi symbole à Mouké awa ya course à ba moto bazui ba jeu à banzango bazui ba acrobate ba salle ba démonstration ba culture belé salami awa mais wana nde ba ko vivre bango na jeu de la Tchangu d'ici fin du mois septembre mais akoba ezake na titre rappel boye bake avant match ebetama tellement que azalaka Papa Tchangu oba na Tchangu babakisela ekombo les samouraïs du changement ala saki message mo ya kitoko ya ko remercier bana ya Tchangu kaka ndenge boza komona ba image oyo awa esali boye yebake esiko zali soki ozaka kombe en tout cas nekola ngai kata makolopo Tchangu eza Papa Tchangu les samouraïs du changement ainsi no Kabamba les papa o alobi ke akotika ka jebe kotika bana Tchangu isolé poye moko mwana Tchangu ya tonga biso Bonda école magazine d'actualité, to betelier vraiment bonda mingi pe, to pese mokakoso papa, umela na ngwende na yo. Bana Tchangu, bandimi yo. Mama wana tangi na Saint-Louis, na sokoli na mango, maya tama. Caricature ya mokolo ya lelo koko tiri tiri JC Demba abeteli biso lisolo nini Igrit Mateta. Kimoyibi na Kinshasa et comment le kola métier pour baya ya mingi babosana esprit ya article 15 kaka ndenge tolobaka et comment musala oyo komona moyibi famille na emo bimba na babokilo pena mwasi na bana baeba déjà kopa père na bango ke papa na bango azalaka na moyibi partout atambolaka même na ba arrêt même na ba parking aiba kaka yango lelo oh le petit mystérieux zinga zinga koko siri babetaki lisolango bino moboka le petit mystérieux ndenge nini azakoloba pose bondo abeta maki babena ba parking kaka na paki se bondole moyibi azwami na fopa tala lokutu azwi moyibi okobeta malelo se bondole moyibi abeta na façon moko akwea kao yango le petit mystérieux a continué sur kobeta lisolo na ye le moyibi kao nzoka zalaka na nzele ye wana pe akomi yoka réaction mama se bondo na ngai bino pe moninga bosalaka na ye azali kobetama bozali kokotela ye te boza mabe mère boulot oyo faut la la calcula ya ye bakate baninga na ye basijale mwasa se bondo ke boulot na bango esenga faut la angele po makamwa misike sama na bulango amemel pe abukalite amemise bondo inde na hôpital na cadre ka idéologie po ayebi ke bulango ye pesa ka waya akota stratégie ngo yo kamer kuna epa ya munganga papa docteur ezalaki bitumba entre ba voisins kasi tala ndenge basangeli epe babeti ye esali pasi makasi le petit mystérieux pe alani makamango ndenga moneli ndenge mwasa kotele mobali na ye po ayebi ke za couple bango sangana yango depa epa koko tiri yo kandenge azopesele rapport vieux Thierry nzela do défendre boulot et type na ye ya Kimoyibi le vieux Thierry le kola sangana toujours le vieux moko sage yo ka le vieux Thierry kasi soki mwasi andimi Kimoyibi na ye soni esili akotika lisusu te esali kokamwa po mwasi na babokilo na bana bakoma kondima Kimoyibi ya mwana na bango to ya mobali na bango to ya bokilo na bango po bayebi ke bavivra kaka na yango balelaka na yango kasi ndeko mobali yeba ke ezali mosala mabe okokufa kaka na nzela bakotumbaka yo soki mpe kiliba okei angenga luzumu to mpe kosala bilanga ngonga yango yo luka oyo ekola mosala kosala parce que article 15 eseka toujours idéologie na ndenge ya bia biso awa merci na bino nyonso parce que bozalaki ebele liboso ya ba post téléviseur na bino pona kolanda magazine bonda ekolo ezali seul magazine d'actualité et puis saka bino ba information ya kitoko bo continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso bonda ekolo officiel yango ndeza seul moyen bokoki ko soutenir biso kasi bo benga biso pe na ba numéro o eza affiché liboso ya ba post téléviseur na bino pona kolekisa oyo nyonso ezali page rose to pe activité ya ndenge
ndenge na ndenge toko yamba bino na kitoko pe esengo nyonso mutasimba ki caméra ya mokolo ya lelo ezali Wilfried Samba pe Benjamin Kilunga mutasimbi édition ya mokolo ya lelo ezali Mpangi Rachidi pe kuna na montage pe réalisation eza bongo Igrid Mateta Kasina Bosanité le DG valable Alain Dewa ngana bino tokuta na mbala ya sima soki Yesu Kristo akozonga te